Sali mbote na balandi nyonso o balandaka biso mbote na bino nyonso esika bo zali. Alors bonjour bonsoir, on a déjà boyebi déjà ke e dépendaka kaka na air oyo bo landaka ba émission na biso. Alors lelo ici bote la TV ayeli bino papa Serge Mwembo. En tout cas papa Serge Mwembo très fâché makambo moko ya pasi pe ya mawa ebimi pona papa Serge Mwembo tokoyeba yango lelo chez Irsil bote la TV. Alors na ye kopesa mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, na ye vraiment kopesa mbote na bandeko nyonso o basutenaka biso, ba o bazaka soki totie émission bakotaka ba emaka pe ba commentaka. En tout cas nzambe ya lola a continuer kobatela bino bozanga ba wifi te, bozanga ba mega te, pour que bo sapotaka ba chaîne na biso. Alors merci beaucoup na bino nyonso oyo vraiment ba abonné à solo ya Irsil Botelwa nzambe ya lola a continuer na kobatela pe kopambola bino. Papa Serge Mwembo aye na ba vérité, aye atomboki a lancé message na ye pona batu nyonso. Alors message wana tokoyoka yango lelo awa epa ya Irsil Botelwa TV. Na yango tosengi na mutu oya kotimbala liboso na chaîne na biso. Donc soki zambala no ya liboso o tombe na video oyo tango omonike oza abonné te na chaîne oyo. En tout cas abonnement eza gratuit. Donc o s'abonner, o commenter, o like, o partager et o sala malamu mingi. Donc biso mingi awa tolingaka ba partage, tolingaka ba j'aime, tolingaka ba commentaire, surtout ba commentaire oyo ya bien, ba commentaire oyo esalaka penza musala na biso ekende liboso, ba commentaire oyo vraiment ezo dépendre na selo contenu nini oyo yo ozolanda na émission na biso ekozala malamu mingi. Awa vraiment tolingaka ba anti-valeur te, bato bayaka ka ba fingi ba kei, tolingaka bango te. Alors lelo toye na likambu ya papa Serge Mwembo eza triste nouvelle. En tout cas ezali nouvelle moko ya malamu te. Papa Serge toyebiye azali comédien ya mboka na biso. Donc aza vraiment comédien ya mboka na biso, asala musala na ye kitoko, eza na batu ebele bayebi papa na biso Serge Mwembo. Papa Serge Mwembo a incarnera ba rôle na ye très kitoko. Donc soko lingo mona ye mingi alekaka mingi surtout na chaîne na biso ya Bellevue Kanzila Patrona. En tout cas papa Serge azanga kate na chaîne wana, mais na ba chaîne mususu pe alekaka na ye ba SB ba dina na la douce ba chaîne ebele mais mingi papa Serge Mwembo en tout cas kuna ye ezali famille libota po kuna nde esika alekaka beaucoup plus. Alors lelo papa Serge Mwembo aye na message na ye, aye ko lancer message na ye. En tout cas papa Serge Mwembo a lancé message na ye na motema moko, aza na ba regret na message na ye penza tokotanga yango pe tokoyoka yango. En tout cas aza vraiment na ba regret par rapport ya comportement ya ba congolais, surtout beaucoup plus ba comédien. Alors ba o ba yebi papa Serge te, papa Serge Mwembo aza acteur congolais, aza vraiment star number one, donc star ya mboka na biso. Papa Serge abanda ba théâtre na ye kala, abandi ko saba théâtre na lelo te, abanda musala na o depuis donc kala. Asa ba papa moko ba genre pene ba papa mapasa donc ba igwe wana pene ya Nigeria, ba Nigeria ba igwe wana ba Goliath. Ye papa Serge asa penza lokola ka ba Goliath ya Nigeria, yesko asa papa Serge ya Kinshasa. Donc a incarna ka ba rôle na pas possible. Ce qui a côté na rôle ata jouer patron, ata jouer pasteur, ata jouer mutali boma, ata jouer mobola. En tout cas abeta kayango kitoko makasi ajuaka très kitoko. Alors papa Serge aza papa ya bana abalaka liboso mwasi na ye akufaka. Alors nzambe aya kopambola ye na mwasi mususu ya bien, mama na biso ya motema malamu, mama na biso aza vraiment na douceur, ayebi comment kova na mobali. Nzambe pambola ki papa Serge na mwasi abalaka lisusu. Alors aza déjà na bana na ye déjà baza mikolo, en tout cas baza ba bébé, aza vraiment na bana na ye mikolo. Aza papa moko d'abord a se respectera makasi. Na yebisaka bino souvent na émission na ngai soki na sali po na mutu na lobaka mabe ya mutu na lobaka pe bolamu ya mutu. Papa Serge a se respectera na ye. Malgré papa Serge azaka vraiment
kanda donc ye alingaka ba bêtise te po eza na ba comédien mususu balingaka ba bêtise do ba mesana na buzoba eza pe na ba comédien mususu ko yeli bango ka minu libanda omona ba kopota o buzoba pas possible. Alors papa Serge azaka papa moko alingaka na ye ba buzoba te. Alors azana ba rigueur na ye esko ba rigueur wana yango biso to mona ka ye kanda mingi par rapport ya ba rigueur na ye oyo azalaka nango aza papa malamu pona bana na ye aza pe mobali malamu pona mwasi na ye. Alors likambo to ye nango lelo na Exil Botelo TV ezali nini bandeko so ezambala no ya liboso au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et que ça la malamu mingi nazo bandela toujours ba commentaire ya mabe awa tolinga kayangote. Mikolo euti koleka batu batambusi ba photo ya papa Serge na réseaux sociaux pour dire que papa Serge aza gravement malade azo senga lisungi. Batu batambusi ba photo na ye ke azo senga lisungi aza na posa batu basunga ye pour que akende kozwa ba soin na poto. Alors papa Serge aye koloba aye vraiment ko lancer message pona batu wana aye ko lancer message concernant problème wana. Problème na ye ya santé, papa Serge azali bongo bien, azali maladité. Papa Serge, oui, bien sûr, autaka kobela, tomonaka babwakelaka ye mbasu, après mbasu wana, asalaka théâtre moko atounaka na mbasu na lokolo, après mbasu wana, eyaka kokoma réalité. C'était comme de la blague, ya salaka théâtre, na théâtre wana jouaka rôle moko, papa moko babwakelaka ye malade ya mbasu, bablo mo ya bongo, babengaka voir même muto pena makiaka, donc salaka ye maquillage na lokolo bongisa ye lokolo wana lokwa mbaso en tout cas muto asalaka ngo vraiment ebimaka lokola kaka pota ya mbaso. Après mikole koleka toyo komona papa Serge na maladi ya mbaso zaki likamoko deja eutaki nango koleka na sima ya likambo wana papa Serge ayaka na epe kokoma bien na za sir na chaîne nanga soki bokiti na se bokomona émission ya papa Serge ndenge ye moko azo témoigner comment maladi wana ebandaki na ndenge esilaki na ndenge abandaki koyoka apesaki pe témoignage ya bien pona mama na biso Belvi Kandi ndenge asungaki ye na ba prière ndenge bakendaki pe epa ya pasteur de la foi pe azalaki penza papa moko ya malamu pona ko sunga bango en tout cas apesaki ba témoignage ya malamu pona bango nyoso a expliquaki biso pe lisusu ndenge maladi na ye ebandaka ya mbasu wana donc azwaka ngo déjà na prophétie et puis mwasi na ye alotaki yango na ndoto ye moko pe azwaki yango na prophétie pasteur de la foi pe abimisaki prophétie wana et puis Belvi Kandi pe alotaki yango na ndoto et après quelque temps maladi wana eyaki ko se réaliser donc ba rêve ya bato eyaki kokoma réalité papa na biso Serge Mwembo akotaki penza na pasi na lokolo. Mais c'est déjà passé nzambe wana ya lolaka o basambelaka basengaka mawana ye nzambe asungaka papa na biso Serge akomaka na ye pe déjà bien. Alors na sima ya likambo wana ekoleka mwa quelques mois ba comédien bango na bango bakomi kolia mbongo na kombo ya papa Serge Mwembo. Donc c'est-à-dire ba comédien bazolia mbongo bazosenga bambongo na poto bazosenga bambongo par-ci par-là pour dire que papa Serge Mwembo aza maladi esenga lake kozwa ba soin papa Serge kokasuko tele mata zo kokakoloba te aza gravement malade aza na besoin ya lisungi. Alors bato babande ko sala ngo zaki bande ko na ba comédien ezalaki pe na ba fan pe na bato mususu ba chroniqueur ba chroniqueuse o basalaki yango pour que balia mbongo na sima ya kombo ya papa Serge Mwembo. Alors papa Serge Mwembo avandaki en tout cas avandaki ti aye kolanda ba émission wana nde papa Serge Mwembo aye koloba aye ko publier na page na ye ya Facebook. En tout cas nazoti la bino maloba wana nazoti la bino botanga makambo o papa Serge Mwembo akomi na page na ye ya Facebook. Alors bande ko so zambala nu ya liboso na chaîne na biso tozo bandila toujours likambo ya tia j'aime na vidéo et ko sala malamu mingi yo o koti mbala liboso o s'abonner o commenter et ko sala kitoko mingi makasi donc ba j'aime na bino et sala ka pour que chaîne na biso e kende liboso. Alors totanga makambo oyo elongo na bino makambo oyo papa Serge pasteur patron a komi bongo na page na ye ya Facebook et puis aza vraiment ya kosilika makasi.
En tout cas, bandeko nanga wana bomoni na teli bino likolo wana ezali bongo message o ebimi bongo na page ya Pasteur Patron Serge Mwembo concernant makambo oyo tozo kolobela awa. Alors na message na ye aza clair papa Serge Mwembo alobi parce que batu bazo publier ba photo na ye bazo senga mbongo na kombo na ye likambo oyo kosenga ka mbongo na kombo ya ba comédien eza likambo ya lelo te ba comédien bango na bango non bakoma ko utiliser ba photo ya baninga na bango pona kosenga bambongo et surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse bakoma pe kosenga bambongo na bakombo ya ba comédien. Alors message oyo ebimeli na page ya papa Serge Mwembo ezali boye yango tozotanga elongo na bino. Les Rambo de la scène très fâchés contre ba chroniqueuse oyo bazo publier ba photo na ye na hôpital azo senga lisungi. Pasteur Patron Mwembo, je suis un artiste de mon pays, je suis votre frère, aimez-moi, conseillez-moi s'il est faux, mais ne cherchez pas ma mort. Alobi bien, ne cherchez pas ma mort. Ezana bate belé bazo lukaliwa na ye, ezana bate belé bazo sala ba video. Bele basali ba video pona koloba ke papa na biso Serge Mwembo aza na posa ya lisungi. Or ezali message moko oyo eza fondé. To uti kotanga makambo na ye moko alobi ke ne cherchez pas ma mort. Donc akufite azoko bela te to luka liwa na yete. Aboyi to luka liwa na yete parce que ezana batu o bazo senga mbongo pona papa Serge Mwembo en disant que aza na hôpital, aza gravement malade, batibele bazoli mbongo na kombo na ye. Alors vidéo au papa Serge Mwembo asala katanga zwaka maladi na ye ya mbasu naza singa tela rabino ngo na chaîne nanga do soko kocho kobi papa Serge Mwembo na chaîne ya Exilbotela TV okiti na se okomona vidéo wana. Papa Serge a précisaka na maloba na ye apesaka merci na bandeko o basungaka ye. Alobaka bien comme batapoto pe basungaka ezan bandeko ebele basungaki nga tangu nazalaki na maladi. Papa Serge awutaka kozala na mbasu. Mais pour na mikolo ya lelo papa Serge aza maladité. Azali bongo maladité azobela te asengi na yepe mbongo na maboko ya mutu moko te. Donc bino bato bozotinda mbongo na kombo ya papa Serge toyebi ke batapoto kande basungaka na kini pe bato musu basungaka mais mingi eza batapoto mingi eza ba diaspora mingi vraiment eza batapoto nde basungaka ba comédien na biso. Alors na ye kopesa message na batapoto ke ba mbongo nyonso o bozotinda na sima ya bato pona papa Serge Mwembo ezali bongo message ya lokuta. Papa Serge Mwembo aza bien, aza vraiment kitoko, aza na ye na maladité, santé na ye ezali très bien. Donc azoko bela te, aza pe na hôpitalité pour le moment aza vraiment na ndaku na ye na bana na ye na mwasi na ye. Donc bandeko to tika koliaka mbongo na bakombo ya bato. Tango za na posa batu basunga yo leka na TV senga lisungi na yo moko sala émission senga lisungi na kombo na yo moko kolia mbongo na sima ya kombo mutu ezaka lisumu makasi eza vraiment lisumu car mutu azo sunga yo asambeli peut-être pona mbongo na ye bambonga batapoto ezaka bambongo mo ya pasi baola mukatongo kokende bakayu parfois na malili. Parfois hiver ozoka malili me mutazo bima oke koluka mbongo mais ndeko na biso tanga lobi kete ndeko nanga comédien za maladi nzambe nazo pesa 10 nanga pona kosunga ye. Alors donc c'est langa ya mingi 10 on nazo pesa en tout cas esunga ye azala guéri. Tangu ye azotinda mbongo wana lobi maloba likola mbongo wana or yo ozi mbongo wana po ole sa famille na yo po ole sa bana na yo en tout cas yeba ke ozokanga même banzela pona bana na yo ba ozala benite yo moko pe okozala benite eza vraiment likambo moko ya malamu te bandeko to sala attention na biloko mususu to lukaka. Na analyse nanga na loba toujours ngana zaka pour mutu te mais na sala analyse nanga na zaka au milieu donc na sala analyse nanga kitoko na sala analyse nanga na zaka toujours na katikati na kondana ka mutu te bomoni ba biloko o ba YouTube o lelo to ye to fongoli ba chaîne to lobby to pesi ba conseil mais boye ba ke mabe o to sala lobby nango écouter biso cher
ekokute biso cher likolo ya mbongo oye ofongoli konti na yo obandi koloba kosenga mbongo na kombo ya ndeko o asalaka théâtre o aza même pas malade o azata na information ya likambo moko te yo oye obandi kosenga mbongo lingo lia mbongo na sima ya kombo na ye muto azopesa mbongo asouffrir po asala mbongo wana apesi yo na sens ke aosunga ndeko na ye ya comédien or yo ole mbongo wana na sens ya escroquerie bandeko eza malamu te eza vraiment malamu te parfois nayebisaka bino babilo mosusu ekanga bavine biso moko tolinga yango lelo oye otie baémission osengi mbongo bato batindelo bacode batindelo bambongo olie mbongo na nsima kombo ya ndeko na yo ya théâtre oyo aza maladi te yebake obloke vi na yo ale lobi ntango makambo ekomi komarche te na famille na yo na bana na yo na vi na yo okomi kolukokanga banokono bandoki lobi kuna olukokanga famille bandoki poto koma olukokanga batu bandoki sans koraisonner ke nasalaka nini na bo jeunesse nanga na bo mwana nga nasalaki nini mabe nini onga na kozaki batu boni o napesaka pasi na vie nyonso wana kongola tala yango te me kongola zaka muta liboso na okanga batu bandoki sans même à se contrôler ye moko eza pasi bandeko na nga eza pasi vraiment bato bazosenga mbongo na kombo ya Papa Serge en tout cas botika po ekokute bino cher botika Papa Serge aza très fâché ceux qui atima bolongo na na se abondeli po na bino baye o bozosenga mbongo na kombo na ye ekokute bino cher kolia mbongo ya masumu ezalaka malamu te tozokima masumu tozoboya makambo mokili ekomi na makambo ebele alors toboya makambo bandeko na nga toboya makambo ekozala bia po mokili oya batata nzambe etondi mabe makambo ebele ekomi ya mabe bandeko ba comédien o bozo salir ba kombo ya bandeko na bino ba comédien eza malamu te eza vraiment malamu te to respecter ba star na biso respecter Papa Serge soko za na posa bato basunga yo senga mbongo na kombo na yo moko zwata kombo ya membre famille na yo otie ozwata kombo mama abino to ya leki na oto ya nani otie me kotia ba kombo ya ba comédien te po osenga mbongo na kombo ya mutu oyo aza maladi te na kombo ya mutu o aza bien azobima azokende ba tournage na kombo ya mutu o azo vivre bien na ndako na ye na bana na ye na mwasi na ye me yo ozobakisa makala moto likola motu na yo ozobakisa bapasi moko na motu na yo ozobakisa ba malédiction moko na motu na o lebe kokitaka mosu na bana na yo bana batu ba innocent combien de bana leo na ba Congo wana ba sibir ba bazo futa ba pokasi ya ba parents na bango ndeko pasi osala lelo omona ngote me musu lobby omona ngo kokozaka o vie difficile ekokozaka o vie dur na vie na yo alors to tika biloko oyo eza malamu te Papa Serge Mwembo aza papa moko ya kimia en tout cas ajuara na kimia nyonso ye alukara kimia alukara matata te azali papa moko o alingara na ye matata te ndenge alukara kimia en tout cas la famille to linga ye pe na kimia nyonso e noto ya kolukela kaye makambu to ya koplibiaka ba biloko moko boye oyo ezopesa ye pasi eza vraiment malamu mingi te kaka nde babenge les Rambo de la scène aza vraiment Rambo na scène po Papa Serge esika o azali soka zo jouer ozo sentir que te mutu moko aza na maturité malgré tobengaka ye roi ya ba immaturité par rapport à makambu na ye en tout cas Papa Serge aza papa moko malamu d'abord ajuaka très kitoko mutu nyonso asepelaka na ye po osepela na Papa Serge sur scène te donc po osepela na ye te na scène fozala mutu o oza motema mabe mutu o oza jaloux mutu o penza olingaka ba comédien te wana nde okosepela na ye te mais so oza mutu o ya motema malamu o talaka pena likambo ndenge ezokindila okosepela na Papa Serge po ajuaka très bien. Naza siri na lobi ebele à propos ya likambo oyo. Alors o azana mato ya koyoka ayoki o pe azana motema ya kobomba abombi o pe azana likanisi ya kosalela asaleli pona dossier oyo. En tout cas to arrêter kosenga bambongo na réseaux sociaux na bakombo ya batu ezozala malamu mingi te. Même Yesu na lola pe alingi na ebongo te. Donc to arrêter ekosala malamu mingi. Merci mingi na babone nyonso o balandaka biso, merci na batu nyonso
oyo balingaka mingi kolanda Exil Wetelo ya TV. En tout cas nzambe wana ya lola a continuer na kobatela pe kopambola bino. Yo oyo okutani na émission na biso mbala liboso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et ko sala malamu mingi. En tout cas ba j'aime na bino et sala kake émission na biso et avancer. En tout cas to sepela mingi na bandeko o ba ko commenter makambo ya malamu pona papa Serge. Donc kaka ndenge papa Serge aza star na bino, aza papa moko o tolinga mingi, comment liloba ya bien pona ye et ko sala malamu et no boya ko finga na ba commentaire et ko honorer papa na biso Serge Mwembote. Donc toloba maloba malamu pona acteur na biso, pona comédien na biso et kozala malamu mingi. Alors bisous, bye, tokutani à la prochaine émission. S'il vous plaît la famille, aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Merci.